Merci na bino banso oyo bozuli baku na kolandanga na mokolo lelo na émission na biso tolobela mboka Congo na yango bandeko balandi ya émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Merci encore une fois la bandeko nyonso penza oyo bazwaki motango la bango na kobondela na kobenga pe na kolukaluka bipai biso wapi esika mama ose yakendaki matondo mingi bazongisela bino ezongisela bino plutôt pe nzambe ya lola azala bongo na mabota mabino pe matondo ezongela bandeko nyonso ba oyo basuetaki bongo mabe ekomela mama ose ya topeliwa nzambe ya lola pe aleka na kopambola bino pamba te boyebi te eloko nini bozali kosala bandeko balandi. Vraiment merci encore une fois la abonné na biso ya Océan du Congo, que Dieu vous bénisse. Pambate o ezali bongo chaîne ya libération pe chaîne o le bakalabino bo solo na tango na yango ekoki mbele ya mokolo mo lelo toko beta bomoni papier oyo ezali bongo baye kotikela nga balobi ete nakende ko comparaître pe balobi ezali bongo mandat de comparaison na ebitela okele ko samba na nani ndela ebisi bango ete malamo merci lokola botiki yango kasi ngai na kokoma te nde yango na kotinda yango pa ya Nicolas wazali moko ya bazuzi alandela rape makambo Océan du Congo nde akokende kotala makambo wana pamba te ekolo Congo eyali bongo ekolo na biso nyonso ekolo Congo ezali bongo ekolo la biso banso ndenge na lobe lisusu moto moko te azali bongo na monopole ya République démocratique du Congo to pe moto moko te akoki bongo ko intimider ba peuple congolais mokolo mo lelo ezali pasi pe mawa pamba te ata ko na tango ya Kabila o azalaki Rwanda makambo oyo to mona yango te bandeko balandi na tango ya Kabila totikala ko mona lolenge ya boete Kabila bomi assassiné kasi azalaka ko banga kasi tala lelo ndenge bato balobi ete Fachi Beton bino moko boko mona makambo ndenge mazali koleka bandeko balandi. Vraiment topesi yako na ba italien pe na ba Europa mobimba pamba te tango tobelaka kimo tolobi ete insécurité ezali bongo la est ya République démocratique du Congo pe ba congolais inso bazali kobika malamu te ba occidentaux bamonaka mabe bayokaka mabe balobaka ete ba congolais bali banyama toko kufa 200 toko kufa 500 toko kufa plus de 6 millions toko kufa 20 toko kufa moko to mibale ba viole bango balobi etali bango te kasi lelo nini mokomeli bango na tango oyo ambassadeur italien atiki bongo kozongisa molimo moye na maboko ya nzambe tata kasi la République démocratique du Congo précisément na est bipai wapi trouble ezali mikolo na mikolo ba occidentaux bino bokoloba kasi bandeko Océan wabino akendaka atako bakotindela ye bamanda atako bakotindela ye makambo ya intimidation Océan lobi nakobanga te kasi nakobangisa nayebisi bango ete Océan akobanga te kasi akobangisa like makanaki na Autriche erataka te Océan lobi akobanga te kasi akobangisa Désiré Botuna na mama Elisabeth Botuna epai wapi bozali nzambe ya lola azala la bino bandiko balandi toloba vérité bomba mabe Océan lobi akobomba te eyali tango ya koloba pamba te bosolo esengele kota na mitu ya bato yango nalobi bandeko bopartage d'émission bolaike tango ekomi mpe bitumba ezwi sose na yango elengi etumba ye ndeko ifalaki osalanga mabe oyo osalaki nga komona ndenge nini nazongisela o bolamu pamba te ntango na koloba ete botika bapeuple congolais basala mosala mwa bango yo sepelaki konyata ngai kasi omonaki mvuluzi te bandeko ya ma vérité ezali moko vérité ezali boye na liwa ndeko oyo akufi tokobomba te tokokomparaître na bango po toloba bosolo François Mwamba awutaki kokende bongo mobembo epai ya mokonzi na bango na Rwanda alobaki nini alobi bato inso oyo bazali kobebisa boyoka na bango na Rwanda bakosa charge na bato wana boyebi te tamusu bobonga koseya ye koloba yango alobi bandeko bopartage biso bolaike bosabone
botala awa ekolobela bilo vérité na tango esengeli pe na ngonga na yango. François Mwamba akendaki na Rwanda agangaki alobi baoccidentaux nyonso oyo baza contre mariage na bango to mpe boyokani na bango na Rwanda baoyo bakolinga kobebisa yango bango bakosa charge na bango. Alors Italie elingaka boyokani wana te, Italie elingaka boyokani wana te. Italie elingi te Rwanda ekolonize Congo, elingi te Congo ebika makambo oyo. Alors ambassadeur italien akufi toloba nini? Toloba sikoyo nini? Ba-américain baza nsima likambo, ba-français baza nsima likambo, Congo mpe eza nsima likambo, Rwanda mpe eza nsima likambo mpo tambo nani oyo batatambo ya bato. François Mwamba alobaki yango mpe bato nyonso bayokaki. Sikoyo ntango bango baloba koprofane bamenace de mort mpo alobaki baoccidentaux aprécisaki baoyo nyonso baza contre boyokani na bango, mais tomoni oyo akufi baza contre. Sikoyo tolingi enquête esalama, tolingi tomona nani aza nsima makambo oyo. Kabila mpe wana Dubai qui est le vrai assassin na opesaka bapiste ya maloba ebimaki mpo osea bakokanga bakoboma bakotindela ye mpo nasambeli nzambe tata. Me bango baprefonaki bamenace de mort kufe monani eza nini? banani baza nsima liwa oyo nasi napesi bino de ya piste. bandeko balandi ekondongwa na République démocratique du Congo, ekondongwa mbutu Congo ekozala pilo bila tongo mpe pi mama jawa assalamu alaikum na bamusulman na nga nyonso. nayebisi bino te bakongole balobi bakotika te, balobi bakotika te ata kwa bandi afungoli bitelo me bakotala continuité. lelo ezali opesi mbwambwa boye babi bakokoma ntina limete. Peuple congolais, félicitations. Pamba te bolobi totala ntoko bosala marche totala bilote bosala kite po ali po bino boko lia mengoya pe bino bosala ka marche bosaka la peuple congolais po bo intercaler vision la bango bosala totala bilote bo amiba botele ma partie de marche po bosala totala bilo bandeko ezali pasi pe mao na li video moko to ebite liwa mutu wana ta bango bako bomba biso tokoloba video wana bilo bokomona nani abanda ekoloba adeploraki adenosaki me na nsima nango liwa na ye mpe balobi te siko banani babomaki mutu oyo mpo tokolinga lisu bacrime ya bongo te mpo bato bakoki kobanda kobomaka biso bongo te bongo tokangaka minoko na biso totala na mutu yango alobaki nini poko ememie na liwa eza émission na ye bongo tokozonga si bongo kaya ndeko Eliezer. Non, yokanan, je vais t'expliquer. Eliezer d'abord dans un cas, il y a des journalistes qui ba menteur, ba flatteur, ba basse classe. Il y a pas un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bandeko Eliezer, bazaba o na bengaka, comment je peux l'appeler? Ba confusionniste. Lui son rôle selon ba gourou nae parce que bango tout bazar réseau ya Kagame. Quand on voit Eliezer, on voit Katumbi. Katumbi azbala mwana leki ya Kagame. Katumbi ne peut jamais être en dehors, il y a mission au Kagame atinde. Ça veut dire bah service à renseignement tout ya Rwanda ils na ba antenne na bango et tous ces gens là font partie de ça. Ils font partie de ça. Na lobaka likamona kala bamsusu bafanda na poto bafinganga koloba kabongo te ndeko Eliezer yoboye je connais Eliezer très bien pour na yebi ndenge ba espion ba fonctionnaka so talier azaka sans position azo pesa bino ndiaza flou moko azabu alobi peuple moko alobi boy moko bolukela ba combattant misala jama kabundu Augustin songi moko ke kota IDPS moko bazo bomba tuna est tala na soutenir chef de l'État moko a soutenir chef de l'État moko non botala na miba kuna basali boy na miba azo telemela bato chef de l'État nommé na miba donc c'est un confusionniste azo mema bato na confusion. Vous allez poser ce qui vous très bien beaucoup comprendre le style d'enga fonctionne. C'est un espion. Bina moko na banzi botali video wana boyoki makambo oyo mwana mobala la banda ekoloba la sima ya makambo nde kufe kote la kia. Ni yako kimya moko impossible bato bameki bacha mama kele chocho lokolo na gogo yo pi balalisi yango.
biso tobaki tokodénoncer bamort po mutu soki alobi na nsima nango akufi toyoki ya kote tomoni bisika matanga esalami te. Combien de morts na République démocratique du Congo? Génocide oyo mindele bango mo balobeli ba 6 millions ba 3 ba 200 ba 20 ba 2 ba 6 ba 4 ba 8 na parlons même pas. Mais ni ata drapeau qui tata mukolo moko ni ata yako mais ba italien ba mukolo ba yako po ba italien de batu biso de batu te. Mais pour comprendre la passe déjà 10 les gens passent 10 aliwa à moi la mobile na passe bien 10 bakana ki ekokisami alors que ni procès salama Kabila yo na Dubai akena na Dubai siko bokolo banini makambo na ngana bakomela bakufaka bomoni te insécurité ezali te mawa bato ezali kokufa mawa te bon marché total bino so boza mibali ti parti ya marche boko lia mangoya bolo bibilo bon marché to kada kibino to moni bino na nzela boko moni eloko ni ekosala moto ekopela c'est la République démocratique du Congo bandeko la ngai ngona lobi bo s'abonner massivement na chaîne na bino bo partager mes missions bo like eza chaîne ya vérité et ko yebisa bino bo solo na ngongala yango pe na tango esengeli eza chaîne na bino la libération bandeko la ngai ezali pasi pe mana maima ko la République démocratique du Congo encore ambudi basere ba liba kotika te kalaté marche sur marche la santé ekopela lelo ndombe peuple ebi to boyi makambo boye mukolo ezali nzoko alali akotelema mpe kozala pipipipi Congo bato bakokamwa yango po moto nyonso azwi conscience bato bakotelema na bisika na bango koganga ekokende lokwa liyoto koto bato balobi to boni monyoko leta na santé ya moto bino santé soki bobeli bago na Afrique du Sud bachangeaka bino makila batiaka bino bamai na ntango nyonso bokotambola basonda mai bokotambola komikebisa oleseli yo pulupulu okeye ozwi mai mpo basala lavage mais biso to nyoko kona bana na biso bahôpital ya malonga te bato bakokufa gaz ekozwa bato mosusu bokobona ba covid-19 bafrigo ya malonga eli te moto auti babomaki na nglasi akiti moto wana fondi popo aponi solo moyo bato batelema pembeni ya bibembe na bango te mama ya moto loba te mama ya mofolu banda ebandeli ti na suka baemploye bakomi kaka koloba toboyi grève likolo ya grève siko bato bakosuka wana bandeko balandi na ye lisusu kopesa kebisi na famille ya papa Lumumba famille ya papa Lumumba bobebisa etumba ya papa na bino te ya koko na bino te papa wana ndima kokufa na age ya molenge mwana moke alobi na kei mpo lekolo tikino lelo tokobunda etumba na ye na lezwami lotina na losele te nanu toyebi nzela te bandeko na nga botika bamoso ya fuine akoti bakundoli baverité nakoesemble mokolo mwa lelo corruptible moto ya kope chilomba toyi kotia trouble na libota ya papa Lumumba botalaka makambo bakokosela mwana na ye keye muta kotia trouble ya Kisangani okeye ali bongo na poto ali na poto bandeko boni lokuta libota ya nkungu monene oyo balobi ero oyo tokobunda po tosala ngelo tokobunda mpona makambo malamu bandeko na ngai na ye nasukisa bozwa video oyo soki bana Lumumba bokoyoka tata oyo na makambo oyo alobi te seke mituna bino mpe eza lisusu malamu te bolingi bokota lokola Félix oyo abebisi etumba ya papa na ye abengaka Kabila rwandais yakei kosala na bapartenaire rwandais oyo babomaki tata na ye basimbeli maboko bino lisusu bolingi bokota na linie ya moto abengaki tata ya bino moko bolanda video mpona komi na ngai na suka ebongo tosilisa bolanda destruction ya RDC euti na ba papa na bandeko na ngai ya Kasai ebandi na 1960 qui avait insulté le père de l'indépendance Crapo pour répondre c'était qui pour répondre ngande na kopesa komba batute et qui avait extradé les collaborateurs de Emery Patrice Lumumba chez Albert Kalonji et ce dernier les a tués. Parmi les morts
le père de l'artiste musicienne Abeti Masikini, Albert Kalonji Abomaye, Babengana na Kinshasa, le père de Christophe Muzungu, Azana Boyebie, Albert Kalonji Abomaye, grand frère, il y a Nzuzu Ambombo, elle est vivante, Albert Kalonji Abomaye. Nani a Estrada Kibango, Boyebi Yango, qui avait crevé les yeux de père de l'indépendance, Emery Patrice Lumumba. Alobina yope, ndeko nangai, Boyebi, Nakolobate, à la mort des martyrs de l'indépendance, en 66, Anani Jérôme, Emmanuel Bamba, Alexandre Mahamba, Évariste Kimba, qui était le ministre de la Justice, Binomoko Boyi, pour répondre, Boyebi, massacre ya Chimbulo na Uchikoloba, qui était le premier ministre, Netnatanga Ikombo na Rutanga Badi Bangam, membre de l'IDPS, et ça n'a pas participé Mawa, et qui avait donné de faux conseils à Laurent Désiré Kabila, qui lui avait donné les faux conseils de Yebisa Bango, Basenga Farti, Ofuta Bango, au moment que, à ce moment-là, on n'avait pas la police, ni l'armée, ni un service de renseignement. Binomo Kobo répondre, Boyebi, Lelo Lissous Nakoloba, quel est le parti politique et le leader politique? Alors, à Boyaki le 29, Lelo Andimito que na machine à voter, Binomoko Boyebi. Raison pour laquelle na Koloba Yango na Longwe Muluba. Pour 4 raisons. L'orgueil, Bandeko Nanga Muluba, mais na saka orgueil. Pour 4 raisons. L'orgueil, et ça na Bandeko Nanga Baluba. Na Longwe Muluba. Égoïsme politique. Kakabiso, na Longwe Muluba. Troisième, tribalisme, na kanise que ça na bandundu, na politique. Na kanise que ça na Équateur, na politique. Na kanise que ça soki na Bas-Congo, na politique. Mais en politique, les hommes tribales politiques, c'est mes frères Kassaye. Na Longwe Muluba. Complexe de supériorité. En politique, Muluba monaka leki batunyoso. Ke, yangote. Même si on a na kofinga na Congo, et bandi na bandeko nanga baluba. Kantuaka, Kansenge. Donc, qu'on minimise mutu, na Longwe Muluba. Yango na yepa papa nanga archibishop Coutinho Kosenga na yo. Yoza munyanga ya Bas-Congo. Naza fils na yo spirituel. Soko koko yosa ba chef Coutinho bo adopter ngana koma nanga munyanga papa archi. Je suis sérieux. Na Longwe Muluba. Pour makambo leki na Congo eza yangote. Yoza papa nanga spirituel archibishop Coutinho na Longwe Muluba. Soko koko adopter nga. Poto mona mtusu Muluba koma canadien. Omona mtusu Mongo akoma British. Et ça péchete. Bana ya papa Lumumba. Océan da kopombo la vérité. Félix a consacré la bambongo te. Bino bozo mérité ya mingi. Bozala kimia. Bon pesa biso baboko to bunde tumba papa la bila kufela. To bunde tumba indépendance na toute étendue de la République démocratique du Congo. To zo mokonzi ya malamu ba récompenser bino le lenge sengeli. To mona ka bato o biso papa la biso ba ofida. Ndayo soki nazanga ka ofida na kosala musala bato bayebi. Pe nyonso ezali akoloba te. Mais bakombo na biso pe yali kuna. Ba récompensaka bana. Pour la mosala papa bango bino pe mokozala récompenser la République démocratique du Congo. Lumumba était sincère. Na combat na ye. Boni misolo. Ndeko nanga Lumumba sazali na posa misolo bakufite. Bakufate plutôt. Soka zalaka na posa ya misolo bakufate na la posa ya dignité. Ala la posa ya valeur. Bobundi se tumba ya valeur te. Bobundi se tumba ya dignité te Lumumba te na komela na kolenga. Bobundi se tumba ya te na ko nganga. Soki bakobomanga baboma na na yako benda bino matoi bisika boyali. Bipai biso famille Lumumba yali. Bocha misu na likambo. Bino moko boyoki. Bafinga papa bino crapaud. Nana finga ki. Desana da yeye. Bino bozala yete. Moto abomi papa na yeye kesa na ebuninga. Ha? Tout digérer ni na kati wala. Papa na bino na tumba bakasi. Babenga crapaud. Yango ndeko na bino mobala boyi. Alabi pona nini na linie batu wana baya kosenga bolimbisi te na loba na biso bakele kosomba. Est-ce que Félix ala makasa akele kozwa nini papa bino na Belgique? Alinga coopérer le kola za muta copie kopa kele
to coopérer ndeko la mina boy boko conseiller ko sa rebelle la kisanga ni poani poani mo politiser mitaza la poto poani ni mo kota la makamaka nyaka ko pa bila kota la moté na ko tangela bila mo kana ko pa bila tikela biso la mboka oyo papa ya bila la biso ataya kei biso to ko tele mabalu mungu msuba ko botama attention la bino bon salir comme on a été abonda tout ba valeur biso to ko kufela to boy ko nyaka to la biso la monde c'est to le bana fubukindam bana ya chande de même que mamulaya bana Dieu le créateur de la République démocratique du Congo bani na panela te bisika tete bila tumba bana side mo limo na Uganda mo limo na Uganda ni kola bila ko sala modi mo bima na ko lia ni solo ya batu babe mo tika ko ko division entre bino ndeko ya bila raison ko boya to ko linga te ba ko commander to ko bunda fait force pour to arracher mino na Belgique to ko bunda Rwanda je fais fukama asenga pardon ndenge to solo ba Rwandais et c'est ngeli ba fukama alors na awande la silisi bande kolanga na botoso na zakabila la limenia na linga kabino mingi na lobi kimia ya nzambe tata et contre la famille wana to boy division to boy le putain de kolabila c'est la poto ko sala trouble ki sangani te mais ni bo salir et problème bozo lia kanyaka papa la bila boya ngo abunde tumba ya valeur kala comme on ne zo tangama mais na bino bo salir yete parce que bo salir yeba ko banguna la biso pour biso na nous avons le sang lubundiste to zo défendre cause juste mboka la biso zo kata la biteni biteni batu babe bazo kota biteni biteni ko kata mboka la biso mais biso to la biso unité de to ko libérer mboka na boy likambwana na sengi la bilo vraiment kimia ya nzambe tata engela na libota la bino pour soni auto ni makambo etomba bate yango na yeko empêcher bino merci encore une fois la ko révéler bino bakama be o balimba ça la complot contre la République démocratique du Congo ben na révéler bino ba profonde la menace de mort et utaki wapi et bimaki la Rwanda la base bolaninga na bandeli na awande la sukisi na la bibino baso bozo soutenir nga to za la toujours elongo to simba liboko na liboko to bunde tumba la biso to kolonga poete nzamba lobi na biso rendre votre sort à l'Éternel. Aimez à lui toute ta confiance, l'Éternel agira. Donc, ceux qui te sort à Congo, tu as matériellement Nzambe, boye bakenza quoi agir parce qu'elle a les pongité. Tant que tu as que le baka makambo, ça n'est pas cité qu'il a mais beaucoup le condé femme peccato. Hein? Ah, beaucoup le condé femme peccato. Appelé c'est 49. Dans mon yana bakula kanyos. Hein? Baya Gabi. Hein? Baya Gabi. Na plus c'est 49 baboka na France bozali penza ebele mama Célestine na ngai nzambe apambola bino lik makalaki na Autriche na lobi erataka te pe erata jamais vraiment on est toujours ensemble to simba la boko en tout cas esengo inga la motema na ngapo alino moki monseigneur liso ya nkolo olande no moto prêtre na bamboko le lende océan de la presse congolaise liso ya nkolo soyez les bienvenus en tout cas bino tout au bolinga kabiso ba programme angola no bondi à botard de bonoy te la place émission comme le mamour alino moki aza déjà à Florence ya matondo mido et pourquoi pas à boule pas to lobi to simba le boko ba congolais hein maman Célestine lokalemela to simba na maboko to tambola na bolingo hein mibeko misala yango nde ekotonga biso partout où vous êtes na lela bino lipa salanga ino ya CNT live ingete na bana mvuluzi merci encore une fois la maman wa kanisa ki biso hein océan eloka ko bezate Congo Tokolonga Tandele. Merci à Kabila l'homme puissant, on échange pas l'équipe qui gagne à la caméra. Merci à notre réalisateur Judeka adorateur. Merci à notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo Dieu ne m'a jamais. Merci à Pape Dieu, directeur de recherche stratégique. Merci à Djulolo, soit mon ami de tous les temps. Et pourquoi pas la bonne koloba po mi baza tellement ébélé. Le bongo tolo, chilo, tout la soki yeso été. Bye.